15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Mbote na bino so balandi 15 minutes ya masano ya solo penza esengo minga okutala biso moko mwa lelo biso baitandike na bino ba ibanso botondi okati bandako na bino pona kolanda masolo ya masano ya 15 minutes ya masano bongo to zapeza na esengo kolobela no matali réaction ya ba supporters congolais ndenge ba na ko réagir par rapport à ba match ebeta makibongo ya ASV Club na compte ya Ligue des Champions awa na Stade des Martyrs na mboka ya République démocratique du Congo pe ya DCMP na compte ya Confédération kuna omboka Égypte pe tokolobela bino suma matali allez-y les léopards batikala kisimate pona ninte masolo ya joueur na biso Kasongo Munani héritier nyonso na 15 minutes au tozolobela bino sikoyo 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Tofongoli bongo 15 minutes na biso mokolo mwalena matali nde tolobaki ne bandeli réaction ya ba supporters congolais baki na réagir par rapport à ba match ya ASV Club PDCMP awa na kati ya Stade de Martyrs ya mboka na biso République démocratique du Congo tolanda. Bon impression nga eza ba équipe na biso mboka ya saki déplacement du banda mboka bali que porter score bien ça du match nul c'est bravo à nous on a perdu c'est un football et tu as 3 résultats oui comme il dit c'est il y a pour mûrir na ba match itikali to bon ça to zo fait point droit ba nyama so ba jouer ça dit bravo le coach ndé asala ka musala na parce que biso total ya rendre coach ça dit match il beta ma 90 minutes le meilleur gagne bon ba gagner qui chance za mpanzi na ba lobi pe les appels chance les appels na mpanzi na biso ça dit oh nous c'est les gars par rapport à la match confédération totalité métolandi ba journaliste na pourquoi tout le monde que Bering Club a sali moi espoir ya bien que ça la 1-1 libanda ils a déjà avantage pour naie na retour tobi que résultat vous allez bien tout ça alors ça des nécessaires na coach na tobi ka bien ça des nécessaires à meka koleka 16e au pas côté na phase de poule par rapport avec club coach il faut revoir ma casse il faut ba kozwa bino point déjà na kati ya déjà mabé pour avec la bandara mabé ma casse boy na phase de poule pour air longa bimina ba 3 points za soni pour na biso na Congo cette fois-ci tolingi tous les 3 équipes ya Congo et participer donc to comme match final pour pas pe kozwa yango ko yana ngo ana na Kinshasa et au ça la bien mais vite face à l'effort ba match etikali oyo ameka kozwa pe ba point que a banda kokola ko ça ba nil et on a bien été vraiment toanda bongo joueur na biso à Saint-Éloi Lupopo Kasongo Munani héritier ndenga ebaki na kolobela parcours nae. Bonjour la famille. Je réponds au nom de Kasongo Munani héritier. Il est 3 du FC Saint-Éloi Lupopo. Bon, jusque là, on bilan en positif, je peux dire, parce que la phase aller dans plus ou moins à début. Phase où ils n'ont pas tellement facile, surtout dans les nouveaux joueurs pour intégrer le groupe et surtout le changement à la province et pour s'adapter et tout, ils n'ont pas un peu difficile pour s'adapter lentement dans tous les joueurs. Donc c'est pour cela que je peux dire rester un peu positif. Puisque phase est trop pesante, donc on sera toujours là, on travaillera plus dur pour faire le meilleur de nous et se faire découvrir autrement. Bon, quand son héritier, donc jusque-là, je vais contrat la Saint-Éloi Lupopo. Comme tout jeune, donc rêve qu'ils allaient toujours au bêta pour donner le meilleur de nous, pour évoluer de plus en plus, pour gagner peut-être, je peux dire, un avenir meilleur. Donc on est là, on est mieux, on sert d'abord Saint-Éloi Lupopo pour se donner le meilleur, toujours. Jusqu'à même la biso la bonne porte, la grande porte, comme on rêve, comme tout jeune, donc je peux dire. En cas son héritier, à ça joueur au abandonné na équipe jeune EF La Colombe, ex Philadelphie, président Fall dont j'ai sali. Après EF La Colombe, cas son héritier, il y a qui commente dans l'équipe, il y a Eperkin, il y a président du OCK. Son héritier, à ça joueur au abandonné na équipe jeune EF La Colombe, ex Philadelphie,
président Fall dont je salue. Après EF La Colombe, quand je me retire, il y a qui combattent dans l'équipe, il y a EPFKIN, il y a président du OCK. Donc j'ai fait au moins une saison. Après, on a sauté la Ligue 1, la Ligue 1 à FCMK. Il y a Max Moquet que je salue aussi, trop de respect. On a salué aussi 2 saisons à MK, on avait joué en Ligue 1. Tu veux dire Ligue 1, tu vois qui quitte la Ligue 2, on a salué 2 saisons à FCMK. Et après, on a rejoindre RCK. RCK, je fais une saison seulement et maintenant là, on a Saint-Laurent le Popo. Allez-y les léopards, peut-être qui s'y maté, bon, tu dans un commentaire, il y a Jerry Angengwa. Allez-y les léopards, Grand Lac, qui a président Justin au Congo, ils ont payé ça mposa, vrai mposa. En tout cas, toloba te, ceux qui moninga sali eloko ya bien, to kumisaye. Te, neti kaka loko la président Justin au Congo, kuna na Goma Nord Kivu, na lingomba liaye yaba. Allez-y les léopards rénové Grand Lac international, ba boya na bango kozala ba allez-y les léopards malanda ngulu, batikala kaka na yas Santé Moulongoi, le grand mécène Yasport, Oyo, Atikela Bango, vrai sponsor Bralima Primus, na. Allez-y les léopards, Grand Lac. Ceux qui va groupe Moussousou, ya ba supporter, na ba animateur, Simaya, Kwenda Vutuka, na Cameroun, ba koma tantôt plutôt, Kopanzana à l'ordre du jour. Na allez-y les léopards international, Grand Lac, na Goma, Bango, ba yambaki nanu, président na Bango, Justin au Congo, Papa Moindo na Isengo. Na ba membre na Union Sosima, ya kozonga na Goma, après Chan, Cameroun 2020. Wana bozomona bongo na bilili bayaka ko yambaye na bureau na ye Madame Yvette Kinyambi conseillère yeme bozomona Papa Moindo président Justin au Congo azingami pe na Madame Germaine Lukeso oyazali pe conseillère na pe vice-président ya ye Pamphile Bontamba Bontamba Pafil, oyo asalaki bongo intérim ya absence ya président Justin au Congo, tango azalaki na Cameroun. Boyede ezalaka. Te, yango wana ndenge kaka ezalaka kuna na Goma avec allez-y les léopards rénové ya président national ya Santé Moulongo, le grand mécène des sports congolais, na sponsor oyo atikela allez-y les léopards Bralima Primus. Bongo, chaque avant. Pendant, peu après match ya ba léopard ezalaka suka nevenema au pesi mbwambwa boyi au tieli baya ba tumbi yango ba lambeli yango carnaval de carnaval ambiance de ambiance amaoule somo na retourne na Goma ndenge kaka ezalaka pe ndenge sengele ezalaka président Justin au Congo ya allez-y les léopards rénové ya Grand Lac kuna na Goma asalisaki bongo mobange suka na restitution au bon soin kaka ya sponsor na bango Bralima Primus awawile bendele ekweyate oyo comme d'habitude ezalaka kaka tia mouvement na tia mouvement yango wana bendele kokoy kokoya te kudia kunwa ezalaki yele. Le président Justin au Congo asalaki restitution ya Chan Cameroun 2020 ya ba léopard oyo yemoko a vivre ndenge bandaki na ndenge sukelaki na Douala pe na Yaoundé bolandaye kiko yebaki kobeta na pe organisateur eza facile parce que mingi ezalaka soki kobeti na pays organisateur et que pays organisateur elongwe ata compétition ebinaka mais biso toyebaki ke toyai déterminer lokola tozalaki déjà na 2 fois champion ya Chan toyebaki ke tokilaki kozwa 3e. De l'autre côté baninga bazalaki na makanisi mabe epai ya particulièrement na bacongolais nde biso parce que biloko basalelaki biso tosepelaki na yango ata moke te pour preuve lokola nzambe azalaka nsima eloko nyonso le contraire eyaki komonana tozalaki na veille ya match ezali neti eza lobi tofandi na hotel wana coach nde abengaki abino président Kotoyo
mauvaise nouvelle ezali eza nini bakangi biso 13 joueurs y compris nga moko toza na corona. Alors tala kaka toyebaki ke match eza lobi nyonso aza kosenga ke lobi il faut tobattre Cameroun 13 joueurs na 18 heures. Vraiment makelele ezalaki très makasi na kanisi ngai boye nde ezalaka te boye ya vrai. En tout cas longonia na alezi le Léopard Grand Lac na Goma na sponsor na ye Bralima Primus Bendele ekwea te ti likolo. En tout cas 15 minutes ya masano eko vivre comme wana kalate ya vrai. tosukisi bongo 15 minutes na biso ya masano mokolo mwa lelo ya solo soki bozalaki ebele liboso baitandukela mpona kolanda masolo ya masano 15 minutes ya masano bopesa mingi merci na équipe rédactionnelle mobimba pe topesi bino nyonso merci bino baye bonso bozalaki vraiment attentionné mpona kolanda biso na nzela ya baitanduke na bino bongo tokutani na prochaine édition. Bye. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot, masano ya makofi. Bibo tuto mo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano.